Merci encore une fois, chers téléspectateurs, toujours branchés dans votre émission de la trompette. Nous sommes très heureux. Nous vous remercions. Nous sommes vraiment très émus de vos appels, de vos commentaires, de vos suggestions. Toujours branchés pour l'avancement de cette émission. L'objectif est de préparer le corps de Christ à l'avancement, à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui revient bientôt, sur qui l'épouse du Seigneur aujourd'hui est en train de souffrir. Le corps de Christ aujourd'hui est en train de souffrir. Voilà pourquoi nous sommes là, pour s'élever, préparer le corps de Christ, relever un peu les antivaleurs qui dominent le corps de Christ aujourd'hui. À la présentation, toujours votre humble serviteur Josué Bolois, prêt à vous servir. Je remercie Jean-Claude Ndibou, je remercie Samuel Mukuna. La différence, Mamadou Christian, toujours à Nathan, pour servir. Donc si je suis dans vos maisons, c'est à cause de cette équipe technique bien fondée, remplie d'onction, pour faire l'œuvre du Seigneur. Merci. Alors, j'étais très surpris, je suis surpris, même cette émission est suivie au niveau de tous les coins du monde, spécialement aussi en RDC, à Kinshasa, à Lubumbashi, à Mbujime, partout ailleurs. J'étais surpris de voir un appel venant de Kinshasa, d'un homme bien. Il m'a dit, non, papa, je viens. Je suis votre émission au niveau de YouTube partout. Je dis, je veux aussi participer. À la personne de Marc-Jossier Kachala. Waouh! J'étais très béni et je suis béni parce qu'il dit, papa, je ne veux pas passer en Afrique du Sang pour être passé à cette émission. Il est là maintenant. Bonjour, papa. Boni. Bonjour, papa. Bien. Donc, ouais. L'homme de Bilakama de chez Kachala. Voilà. Sur ma quelle surprise. On se prend des bus en Afrique du Sud. Na surprendre bino omoni musala tosali ezosenga tozalaka bisika moko te fo kotambola po baoyo nano bazwa banzembo na biso na bandako na bango me batikala komona biso te bazwa pe grâce yake tomona toyemba pe libota na Nzambe epambomaka. Voilà, libota na Nzambe epamboma. Marc-Jossier Kachala. Voilà. Yebisa biso na mwa mukuse obotama wapi ondimela Yesu pe na nini lelo za wapi? Merci, moi je suis villageois de naissance, né et grandi à Mbujimai. Villageois de naissance. Ouais. Voilà. Biso toza ba villageois bantoyo babotama penza na Mbujimai na musala na Nzambe. Nzamba yoko mite biso alongoli biso na Mbujimai akomisi biso na Kinshasa. Voilà. Ouais. Né de nouveau? Je suis né de nouveau depuis Bomwana. Papa Nangazalaki le yaba grand pasteur na Fepako Nzambe Malamu. Okay. Tango aye kokufa na kokola pe na ye sikoyo kokota na ACK église nanga oyo nazalaka. Okay. Ozala na njua pe à Kinshasa, n'est-ce pas? Ouais, naza na ACK central et pas ya papa nanga l'évêque le patriarche l'évêque Pascal Mukuna on appelle Simbote place Azali. Voilà, nous vous saluons aussi l'évêque Pascal Mukuna pour un grand travail que vous êtes en train de faire au niveau du pays, au niveau de la pas seulement de Kinshasa, pas seulement de la RDC, partout, parce qu'il y a une branche ici, au niveau de l'Afrique du Sud, spécialement au niveau de Djobourawa. Il y a tant de branches de l'ACK. Naba presque dans la province nous sommes en Afrique du Sud awa okolikuna obotamikuna, n'est-ce pas? Bien sûr, quand je dis obotamikuna oyambie sumasi akuna lezo ko évoluer kuna et sali ki oza na kata musique et bani nonde nini okota na musique. Histoire ya kokota na ngana musique nazaki na yebisaki OK papa nanga azaki pasteur na famille na biso to botami 12 personnes tozaka ka 2 garçons na 10 filles. Mais na se retrouva na kati ya ba grande sœur nanga bayembaka na kati église mais nazalaki mwana ngape na kota tozoyemba na bango ti ndenge na se retrouva nazoyemba mais koyemba nanga penza et vanda bien à partir de 2000. OK, vers les années 2000 nde na bimisi premier album na 2003 2004 na bimisi deuxième pe na 2007 nde na bimisi album ya Bilaka je suis à mon poste. Avant d'aller plus loin na ba téléspectateurs bazolanda d'abiso à travers le monde na États-Unis na Amérique na Nigeria na Éthiopie partout ceux qui nous suivent oizamba liboso baye bayo
na mwa mukuse akapela mke na album aliboso sana 2000 wana parmi banzembo sala il est capable Zamoyo oh il est capable Zamboyo Zamboyo il est capable Zamboyo il est capable ya kopikisa moto ya maladi oyo ba médecin balobi eza ingirable donc aza capable ata moto aza na sida nzambe azobikisa ye mais ebele bayebelanga non ata bilaka na ngai ewumeli nzambe ata nazali kotambola bato bazali koseka ngai nakolemba te nakangami na yesu oyo akosaka te nzambe oyo alobaka ya solo donc bato bayebelanga donc eza ngai donc mutu na veni na plateau Mardoché Kachala mtaemba nzembo ouais Mardoché Kachala naza peza uzongo pa petit mo composition nzembo neza pe na yo moko to eza leki mo batekela kyango mingi biso ba musicien ya ACK tozwa tokopiaka banzembo te parce que toza na ba conteneur ya mateya ba papa na biso bateyaka mingi pe nazalaka na bango fier donc tozalaka na esprit ya kocompose banzembo enano ebetama te donc tant nazobimisa il est capable donc ezalaka original donc ozomona techno copiété eza composition na kati na mabonde na ta silence na yo osoyo na nzamba pesi inspiration wana ouais eza te que no eza leki mo bazana ki kole kuna akomaki yango après boyoka na popesi $20 alo yembi yango est-ce que na chrétien peut to comme ndengo wana tant souté na monde mangi to kena so luka nzambe te maleki mo bazana mikonga kuna bana inspiration makasi papa loko yemba kitoko za na onction bon leki yaka kaka $20 opesa ngangwa lokepe na open studio mais na ndimite bana na nzambe ebele omoni bon ndenge yo lobi nakoloba te mais onga na yebi bamusicien be esalamaka nango na bakwe mosusu me na baonga na yebani na bango basalaka yango te basalaka yango te. Voilà, merci beaucoup chers téléspectateurs, vous avez branché toujours Nation de la Trompette. Nous sommes honorés à recevoir Mardoché Kachala, Boyoyi Isusu, Alobakaya Solo, n'est-ce pas? Alobakaya Solo. Avant de côté plus na album Osali, sujet na biso tozolo belezali l'église des anti-valeurs. Morale l'église des ali susute. Alors selon yo nata umlayo sai na nzambe na yo. Musique na ninga bobandaka na ba 2000 wana ba 1900. Na lelo to comme na ba 2015. Ozomona ngonde ni toza wapi na kati betonga na biso. Musique chrétienne. Na niveau ya musique chrétienne ponanga wana ezo engagé nga moko. OK. Musique chrétienne eza ya kokita makasi. Parce que message penza eza lisusu te na banzembo oyo biso ba musicien chrétien tozo yemba. Omoni kala ezalaki na banzembo moko soki nzembo ezoleka na TV moto akolanda ngo na ndako na ye azui quand même moins inspiration ya ko tata na kati ya prière azosambela. Omoni moto azolanda ta nzembo ozoyoka ta nzoto ezosala malili ou bien moto azolanda nzembo omoni moto azolela. Mais soki totali lelo na musique o tozosalela nzambe eloko wana esila yango moni c'est Dieu à quoi eloko ngo oiseleki moto so azoyemba boyoki nzembo boye nzoto ningani tindi olela mais lelo eza lisusu te c'est Dieu à quoi base eza au fait ni base eza ke ebele ya ba musicien biso ba musicien na milongoli te. OK. Biso ba musicien tozalaka lisusu na temps ya kotanga ta Bible te pona kozwa inspiration moko boye oyo ezotepa na nzambe. Tozalaka lisusu na temps ya kovanda ta na kati église te toyoka quand même ba prédication ba pasteur bateyaka biso pe tozalaka lisusu na temps te ya kozwa quand même temps ya kofukama koyebisa nzambe ke papa pesanga message du temps oyo ya ke soki na yembi esimba bomo ya bato bantu ebele bakomi kozwa musique neti kaka braka donc temps penza ya ko méditer ou bien temps ya koyeba ke koyemba eza ko prier des fois
ezalaka lisusu te. ezala lisusu te. Yango moni pour sa musique penza, musique chrétienne ekita valeur. Yo uti spécialement na niveau ya Kinshasa yango toza vraiment fier ya kosola na pokwa lelo. Uti spécialement na niveau ya Kinshasa bisika nini oyo loyembo evandi, bisika nini mabina evandi, bisika louange pas adoration evandi pene utaka fresh mais inspiration makasi. Et constat sali par rapport à ndengo women na kati ya mboka Congo tali que non ampleur oyo musique chrétienne ezalaki nango eza nango lisusu te, n'est-ce pas? Oh ouais, eza eloko nga moko na remarqué parce que soki eza ekomela nga ta moko boye na vandi na ndako nazotala musique ya biso ba chrétien ozoza pe okomona moto na ndenge nzembo moko wana ezola tata 5 thèmes abandina yonde nzambe ya miracle obimisa Israel kaka na kati wana aye kocha bwakanga na mai nchumwi kaka na kati wana aye kobimisa memanga na mukongo. Donc kaka na nzembo moko wana oko sentir que na kati ya nzembo batemeza ta combien or koyemba eza ko prier des fois pe koyemba mutazane posete et puis aza inspiré te tellement précieux ezali azuo atika bambi kaka ubio monika moto azwi nzembo na biso toyembaka chaque jour ke kumama kolo Yesu kumama abandi nango kaka kumam. Donc nzembo na biso toyembaka bien ba changer yango sikoyo valeur ya banzembo ezosili. Donc inspiration penza ezali susté de ça moka ba valeur otozomona esu na kati na musique na louange na adoration te na tonga na biso parce que bien les mamans ke ba mission to vana rasupe na église te yango so remarquer soka mate bandinga après koyemba na podium ba bimi libanda na utiko loba yango ke eza na ba musicien chrétien ebele bazwaka lisusu tant ya koyoka liloba na nzambe te bakoma likolo eza kaka ayembi awa abimi et puis ekokoma na ta yake okomona musicien wana soki otuni atake opriaka wapi akoyebisa ke te nga nazaka groupe indépendante nazaka na place nasambelaka te. Donc ba musicien ya bongo nde omonaka bafingisaka ba musicien chrétien. Donc mutu azaka ka likolo ozomona mutu akoyemba na ye na kati église abimi mais azobima azokende wapi pe azokende kosala nini ozomona et puis tango azokende tango yembi po bima est-ce que père spirituel na yo ayebi ozomona alors biloko wana komisa musique ke ekita makasi wana nini parce que biso ba musicien tokomi likolo mingi. Et comme il s'allie que ba musicien ba komi likolo mingi. Merci beaucoup chers téléspectateurs, vous êtes toujours branchés dans cette émission. N'hésitez pas à envoyer vos commentaires, vos suggestions, même vos questions à notre bien-aimé Mardoché Kachala, ou à outil fraîchement au niveau à Kinshasa na RDC. Le centre de l'Afrique a CPLI a participé à cette émission a contribué à ce sujet de l'église et les antivaleurs. On a remarqué les antivaleurs même au niveau de louange et adoration. Mon cas élément qui antivaleurs et côté dans cette église parce que les musiciens chrétiens ils sont pas posés. Baza posé te bavande sika mon côté après ko yemba na podium babimi libanda soit akebeta sune lo mususu système ndondinga ngwana n'est-ce pas papa Kachala même ndondinga ko type na kata ba musiciens chrétiens Nzonzing. Papa Kachala na ebiki ya sala ngote Nzonzing. Abeti na premier culte pa ki libanda sabeti na troisième culte na église mususu après azongi lisusu ainsi de suite. Na sala kango soki na lobiki na sala kango te na kobima lukuta. OK. To nga na sala kango mais faut ko sala yango premièrement na permission ya papa na nga évêque Pascal. Pe soki na kobima faut natala ke presque na exemple na beti place moko place mususu na ko kende ko beta wana faut prier na silisa prière place wana pour nazwa quand même temps ya koyoka liloba na nzambe parce que musala tozo sala ngo kaka pona aseka te eza na ba église ebele bazoluka biso souci ya koyoka biso alors faut ko partager mais ko sala ngo avec sagesse. OK.
na yembi na église nanga na bimi na ke place mususu place on ako kende wana na yemba na vanda na yoka quand même parole parce que parole yango nde vie ozomona na sala kango mais faut na sala ngo na vandi quelque part na yoka quand même lilo. Voilà, Marc-José Kachala ye pasala ni nzonzing terminant nzonzing, je crois que uti na bangambu kuna mais ba mission chrétien pe ba remoncer en premier zate mais Didi Faya Chitamba na peut-être soit sala pe ba nzonzing mais yaza toujours posé na kati ya Seka Jobu. Mais voilà. Alors ce qui artiste alobi que musicien sala kate. Wana kosi to sala kayango met awa to zoloba voilà to sala ngo na ndenge ya ordre po yebike na yembi na église na biso na bimi na zo kende place tel po na projet tel ozomona ce que ça un terme msute bino bana nzambe ba chrétien mise boko utiliser ke bosela ra terme nzonzing po nzonzing to kango na ngambo wana kuna mais bosela ngo to ba ta invitation. Hein? Didi aussi, on l'invite aussi quelque part. On invite à Kael, peut-être dans le sanctuaire, à Kayembi, à Zongi, sous coordination, il y a Papa et Vincent. De la même manière, comme vous avez tout à l'heure, que Yopo Bimakanayo, invitation. Pourquoi pour le invitation au Baran Zonzing? Ça sonne un peu. To lo bakayango, netingana lo bakayango te na yoki yango penza yo muntu utiliser yango. Alors ngana lo bakeza invitation. Ozomon. Voilà. Voilà. Baka mingi mingi ba inviter nga place mususu. Okay. Mais yo muntu bimisi nzonzinge zangate. Bon nga lo baka terme na nzonzing, c'est ce que moi j'attendais que tu puisses utiliser ce terme nzonzing. Voilà, merci, nous continuons avec Marc-José Kachala. Est-ce que normalement mukuso ko pese solo mu mso akapela muke na album so ke zape bilaka wapi? Mais na lingozo ngo so bilaka lo baka solo, c'est ça la somme bien vraiment. Voilà. Na linga na sala moi na bilaka ka na monze moko ya et album mo na kata bilaka voilà. Ya yeso biso tozolela tozokanga ya yeso yo kengengenge aya ya yeso yo biso tozolela tozokanga ya yeso yo kengengenge ebele ya batu boye bayali nani yaya bamosusu bazana maladi ezosila te yeso bamosusu bazabe komba byambula na mbula bamosusu bazolala zala nani akosunga bango yeso soki osali te yaya biso tosambwe sekosambwe soki osali te yeso biso tokokende wapi ayi ya yeso ya yeso yo nani akoki kotunanga motuna nsambo yo nani akoki koyeba bisika pasi na ngai ezouta nani akoki kosinterese na kolela na ngai yo nani. Merci beaucoup. Voilà. Je crois que vous avez aimé notre bien-aimé Marc-José Kachala, venant de la chorale Puissance de la foi au niveau de Kinshasa. Il évolue bien avec l'album Bilaka. Avant qu'on se sépare avec vous, Tokabwanayo, mais si vous avez des commentaires à faire, vous avez des questions, postez-nous. Il est encore là en Afrique du Sud pour détourner un peu. Là, on va en savoir en plus. Donc, n'hésitez pas, postez-nous vos questions, vos suggestions pour l'avancement de cette émission, le son de la trompette. Alors, avant que Tokabwana à Marc-José, Yebisabiso Papa, aux en Afrique du Sud, Lélo, projet Nezandengenini, tu es là pendant combien de temps? Ma projet d'avenir est Zandenini, na passage na Katia Jobura. Merci vraiment. Ce qui bana nzambe, bamoninga en Afrique du Sud. Premièrement, totambolika pona musala na nzambe parce que tozaka ba commerçante. Soki omoni naye kaka pona koyemba kokomisa nzambe ndenge zalaka mais mingi naye parce que nazana kati ya studio nayebisaki bana na nzambe ke nazo préparer 20 chansons vol 1 10 vol 2 10 alors naye na jobu pona profiter na quelques chansons na sala qui déjà na monté yango na sala quand même ba clip nanga na kati ya Jobour pe na profiter na kota pe studio awa na si sabanzembo oyo etikalaki alors naza awa na South Africa na kati na communauté na biso ACK et puis ya papa nanga Vincent Chitamba nga na benga kaye coach donc Zambe a pambola ye parce que ayambinga bien bino moko bozota la kaka na yaki ya kokonda
kovanda na ndako kolia bien donc ayambinga bien na pamboli alors yango wana nde bit nanga nayelaki Jobour ezake nasala baclip nanga po ntango nazozonga na Congo nasala sortie officielle ya album ya sika oyo kozala na titre yake talaka na ngai ekomi urgent. Voilà, talaka na ngai ekomi urgent. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. On est presque à la fin de notre entretien avec Mardoché Kachala, l'un des chantres de l'Éternel venant de Kinshasa, œuvrant à l'église ACK, à Head Office au niveau de Kinshasa, qui dirige l'évêque Mukuna. Merci beaucoup, Papa Mardoché. N'invitez le mot de la fin pour nos téléspectateurs Balandio, au Bakozapo, occasion qu'on a au travers des médias News tout. Et puis, message nous avons lancé na musiciens chrétiens au Bossana Musala Moko, na fait étranger et na kata musique. Comme au Sala commerce, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui font aussi les musiciens chrétiens. Ça comme un business pinza. Baromole la ngope, baromota moyons que baromobenga ba musiciens indépendants. Hein? Message nous avons ça bango avant to kabana. OK, message na koki kopesa bandeko nanga ba musiciens ezake musalo tozo sala eza musala ya esprit. Tozonga quand même musima toluka molimo na nzambe na kati ya prière na kati ya koyoka ba prédication po koyemba na biso ezala likolo te toyemba avec présence ya Saint-Esprit. Po na mbote nakoki premièrement kopesa yo merci nzambe a pambola yo mingi parce que ozo sala émission bien na sepela na yo depuis kin nzamba salinga grâce na mwani yo lisusu pe na zobosa na te président nanga o na lingi mingi depuis na yawa na zana maboko na ye président JC Jean-Claude Ndibu ye muntu ayambinga pe makamulanga nyonso ezana maboko na ye na bosani te Papa Sami pe na ndeko nanga oyo azana kamera Christian pe nazo wana nazo kata losako na longola chapeau pona kopesa papa nanga ya molimo papa nanga Vincent Chitamba na benga kaye coach l'ancien de la Sika donc nzamba pambola ye parce que nazana encadrement na ye pe na pamboli ndeko nanga Jimmy Fire na mama JC bango nyonso bazawa nzambe apambola bango mingi na zoyebisa bana na nzambe pona sidisa ezake na tabo moninga na Kinshasa te nazana kati ya musala nazana Afrique du Sud na yeko sala ba clip nanga pe na sala ba concert kozonga na zozonga bokozwa album na bino bozozela mingi bozwa quand même temps ya kosambela pona biso po musala tozo sala sans prière sans soutien na bino tokoki kosala par expérience mais tokozwa zéro bocha biso na ba prière bokozala décité na lingi bino mingi bino bantu bolingaka frère Mardoché na chorale puissant de la foi na lingi bino mingi pe na pamboli communauté nanga ya ACK pe chorale puissance de la foi mère o na tiki bango na Kinshasa bokanga mitema leader na bino azoya. Voilà. Merci. Merci beaucoup frère Mardoché Kachala. Merci aussi à vous téléspectateurs. Sans vous, il n'y a pas le sens de cette émission Son de la trompette. Merci aussi parce que vous avez compris quand même suivi ces pensées concernant le fait étranger entrer dans la louange et dans l'adoration au niveau du corps du Christ. Oui, je ne peux pas terminer cette émission. Papa Mardoché, avant Tokabwana, je ne voulais pas laisser ces micros sans pour autant remercier Jean-Claude Ndibou ainsi que Maman Ndibou. Merci à vous tous. Merci aussi à Didier Faya parce que pour son assistance. Je remercie aussi Samuel Mukuna. La différence. Toujours, image à qualité. Je ne peux pas laisser le micro sans pour autant dire aussi merci à Mamadou Mayala Imhotep, le grand directeur incontournable de Jobour. Merci. Donc quand tu fais un bon travail, il faut qu'on s'apprécie. Nous les enfants de Dieu, on ne veut pas s'apprécier each other. Il faut qu'on s'apprécie. So pasteur a été bien, so bien. So on présenté bien, on s'en so pas filmé bien, on filmait bien. Hein? On doit apprendre à s'apprécier mutuellement. Le Seigneur Jésus revient bientôt. L'objectif de cette émission, c'est pour préparer le corps de Christ à la revue de son avènement. Il revient très bientôt. Merci beaucoup. Je te dis merci. Avant que je puisse laisser le micro, la question du jour. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire.
Quelle est cette écriture de la Bible parlant de ces versets? Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Répondez-nous et SMS-nous votre réponse à ce numéro qui est dans votre petit écran. Merci. Quant à moi, je suis Bolo, je vous dis et je déclare, Jésus-Christ est Seigneur. On se revoit dans une prochaine édition. Merci. Je vous laisse entre les mains de Mardoché Kachala, qu'aura la puissance de la foi. À la prochaine. Talakana yangoyo ezairisha. Talakana yangoyo ekomirisha Yeswe. Talakana yangoyo ezairisha. Akia ya Yesoyo ezairisha. Banto ya mokili nyoso basalaka baswaka epai na yo Nzambe na ngai. Nyoso basalaka kaka epai na yo. Banto ya mokili Yesu batonga baopito. Na kati ya baopito basala ba appartement. Okomona lesika mosusu bakomi maternité. Okomona lesika mosusu bakomi yango chirurgie. Kasi eloko elekeli ngaye, eloko ekamusi ngaye. Okomona sala mosusu bakomi yango salle d'urgence. Eli koloba boye, ba malade nyoso basendenge mokote. Yesu bazanenge mokote. Atandenge tozoyemba boye, makambo tozana yango. Ezandenge mokote, Yesu ezandenge mokote. Oh ya Yesu tale, talakana nga yangoyo, egairisha. Yesu talakana nga yangoyo, ekomirisha. Yesu talakana nga yangoyo, ezairisha. Dakia ya Yesu yo, ezairisha. Nenge kutana yo Yesu atikala ndenge moko. Kasi na kutana na yo na saka kandenge na yaka. Bisike mayele ya mutu suki ya Yesu banjo. Yanga mayele suka kana wozozela nini po banda. Ya Yesu tala. Donc, zamba pambola bino. Zamba pambola bana aseka nyonso ya Jobek. Na pamboli papa na nga ya molimo papa Vincent Chitamba. Nga na benga kaye coach. Donc l'ancien de la communauté ACK. Zamba pambola ye. Pe na pamboli corps du Christ nyonso. Balinga kanga. Zamba pambola bino bozela. Album ya sikezo ya. Ekozala na message moko. Ekozala système ya. Tombola calculatrice. Bamba na se. Mema télécommande. Le comment n'est pas ton problème. Parce que ekozala likambo ya. Miss Money. Matoye yoki maboki siko ezo réclamer simba yango. Zamba pambola bino. Sepela wana biloko nyonso ozoluka na bomoi na yo ozozwa yango. Sepela mingi soki kombo na yo eza kokoma na buku na bomoi. Yesu bolingo azali bolingo nanga. Yawe boboto emonani na Golgotha. Papa bolingo azali bolingo nanga. Yawe boboto emonani na Golgotha. Yeah, yeah. Nekulusu bazalaki basatu. Nekulusu babakamaki basatu. Nekulusu Yesu akufaki na mibi nyonso ponanga na yo. Tobika ndeko nanga. Yeah, yeah. Nekulusu bazalaki basatu. Nekulusu babakamaki basatu. Nekulusu Yesu akufaki na mibi nyonso ponanga na yo. Tobika ndeko nanga. Yeah, yeah. Katunga ye bolingo na ye eleki malamu.
papa eleki makasi ya Yesu nekulusu atake kotina zube makile kotanga poranga na yo tobela lisusu te ndeko nanga yeye bolingo na ye eleki malamu bolingo na papa eleki makasi ya Yesu nekulusu adangaki tout est accompli potenga na yo tozanga eloko moko te na mokili oyo ya nse ndeko nanga comme le bois d'Élysée fait surnager le fer bolingo ya libaya nekulusu eleki libende ya masumu ngana biki na liwa na makila ne mosantu ngana yembi bolingo Koya